Sarah Sola otindikanga buka nga livoko ndeni. Sarah Sola zosaba makambo moko na wenge tozo comprendre dessus. Conseil, vos pesa conseil, vos pesa Sarah conseil. Soki te Sarah ba otikela okesi wana parce que okesi wana eza ya Sarah te. Sarah akoki koya komatela biso na wenge te quel que soit. Parce que koma bato apoto bakoma bakotingi babengi bango basara bakoma babengi bato apoto bakosi ba makambo bakotela bango ngai nazalaka fanatique ya moto amikili te. Je suis fanatique de le roi de la forêt. Oh. Soki le roi de la forêt asate nako ata balobi owera asate basala okesi wana mbati ya moto. Je nakoki kozala wana te. Nakenda nde kotala wera na muziki na ye. Na yela nde ye. Na yela ni Sarah ni nani. Sarah ya kutinga asala musala na ye bien. Ouais, Sarah Solo. Ouais. Bonjour. Ouais, nazangi cette émission, bangi ba Solano Moké. Sarah Solo Mbote. Ah OK parce que t'es bon, to linga toujours temps ebele te. Do yo lingolo ba Sarah, yo lingolo ba banda Sarah ya nana sepelisa bino te. Nani parce que oh président appelé la Sarah Sola petit et Sarah kayete saka grand frère ya innocent mutabeta kanini sala nini wana c'est pas Sarah. Ngai na lobela ki Sarah Solo par rapport ya Makaba. Ngai moko na répétition si place. Sarah Solo abanda ko banda zoba depuis na la samba banda awe banda lelo depuis na la samba banda babusoba totikeli Sarah Solo tozotala ke na miss wenge eza place basangisaka bato wenge eza place ya motema munene na place ya bolingo. Sarah Solo aza na esprit ya motema ya likundu, on appelle ça comme ça motema jaloux. Feregola pona nga yokanga ti lelo mona vraiment bana wenge kozala na pe na wenge. Feregola tika biso na la samba. Yo za ko développer pe na hier. Non, bino wa wera. Biso tokenda pona le roi de la forêt. Ouais. Mais il y a il faut ingratitude ezalate, ingratitude condamnable. Feregola, il faut ça vraiment aux hommes sa mémoire normale. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divin. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divin. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Les amis de Congo et Sengo, les abonnés, nous vous aimons beaucoup. Voilà pourquoi on est chaque jour, on est tout le temps à vous informer. Je demanderai à tout le monde de s'abonner massivement parce que apparemment Bolembisi Mikolo une bonne manière na bino ya ko s'abonner parce que ça qui on a allo gentil na s'abonner na tinde lien mais na moni Mikolo est dosé mais je suis en train de vous demander vraiment de maximiser parce que si ka auto c'est bino boko mais c'est biso boko misi biso mais to lingi pe ka to suka wana te to lingi to kende au-delà. Voilà pourquoi je suis en train de vous remercier parce que beaucoup de gens ici qui mais bon même ma biso ici to calculer te yo sala biso bien bo sala pende bo sala bande ko mususu parce que sans bino biso peut-être to linga to za peka na se on a senga na bino bato bo matisaka bato bo sabonaka bo s'abonner vous partagez bateau pe bana ba page ou boostaka ma chaîne. Vraiment n'hésitez pas à nous soutenir. Je suis en train de parler aujourd'hui de Weranson Ngema Makanda Hugo de la Forêt qui est figure emblématique de la musique congolaise. L'artiste
séjourne aux États-Unis. Bientôt, il sera à Kinshasa. Mais il est en train de préparer un grand album qui s'intitule Morote. Donc, le fanatique, le mélomane de la bonne musique, tenez-vous prêts parce que bientôt, cet album arrive. Voilà pourquoi, à travers nos émissions, nos analyses, de fanatiques ou bien de structures qui accompagnent le Wenge Musica Maison Mère de Weranson, club de stars qui est dirigé par Odile Manzaka. Donc Land, SPAC automatique et la bienvenue chez nous dans Jancy reçoit pour vous SPAC que je dis bonjour. SPAC, bonjour, bonjour, c'est tout ça qui tourne. Bonne santé. Tes santé, ça n'a pas normal des Amazon PC là. Club de stars. Club de stars toujours formidable, plus que formidable. Plus que formidable. Ouais. Apparemment, on a un club ya Wenge. Sotobito, cité ba club des belé bi numéro za quantième. Non, biso toza numéro 1 à ba club de stars, club de stars ça club moko zo représenter vraiment Wenge Maison Mère, ba club za ngwe belé mais club de stars. Ba Manzaka ba kenda. Odile Manzaka moi sinzambe akoya awa to c'est nabi ba Manzaka. Manzaka manko. C'est bazana bango mais bolemu na persévérance vraiment ils ont bangoté. Biso tozo persévérer kaka. Yango monitorer pour informer la population. Bah fanto ya Wenge vraiment monde entier par-ci par-là. Bah vraiment été le roi de la forêt. Bon séjour aux États-Unis mais Kalate à Zoya. Yango te pour tout souhaiter vraiment bon retour. Tout ça vraiment la fanto ya Wenge. Bah mélomane bah tout vraiment les 23 biso to na Tchango. Na report on dit le poto ya le roi de la forêt. Aux États-Unis, na Massi Dezima Pata, maman pasteur, femme modèle, la première dame, femme noire, femme africaine. Na PC Mbote, exaucé Cladi, c'est bon de la machine, c'est couture. Bango tout pena tout la bango, tellement que la population congolaise réclamait trop pour un retard, il y a l'album Morote. Il y a un des oeufs déjà, c'est déjà finition maintenant tout les États-Unis. À quoi pour acheter un clip à Mickey après, tout le bel nous sorti officiel. Qu'est-ce que Club de Stars apporte à Portaka? Tu apportes il y a Club de Stars dans Wenge Musica Maison Mère Zalani. Club de Stars, c'est club vraiment. Et puis ça d'abord soutien total et pas le roi de la forêt. Club de Stars, tout le monde on a Wenge Maison Mère ça, les seuls clubs où ils ont le roi de la forêt et non Wenge Musica, comprendre? Tout ça vraiment pour le roi de la forêt. Tu as bien osé un aura pour na Weranson. Ouais. Tu as bien osé un ami pour na bakakolte, pour na dinaraté. Et les autres, bangoté. Bangoté sur taliba génération en génération. Club de stars Ibandakala. Depuis séparation, il y a 4x4. Des clubs de stars Ebima. Ebima gande ba siri wana. Ils sont dirigés par Odile. Non, ils ont ba descendre baza. Ba Odile, baza ba descendre. Mais Odile les arana. Mais tina olobezate po bato mosusu basi bakota na bango bafere mosusu mais Odile Manzaka SPAC automatique Élysée Bokota Cindy Badiama biso toza wana nde tosimbela masolo le passé totika yango ileka tout le bela sur le présent. Ouais. Siko autant bobi bino bozo soutenir Weranson. Soutien na bino ezalaka soutien moral. Ils ont soutien au Italie makambu ya katuku bianza finance tous ont soutien bo memelaye ba fanatique ya sika tout en fait ngai ba na soutien na bino za la ni club de stars biso nde toza bo vraiment club de stars soutien na biso za général bon ils ont pour la finance pour na mambongo tozali bo na mambongo budget na bino total est combien ya club de stars ti ah tu es pour tout le mambo budget ti tu mets tout solo là tu vas pas la biso ouais c'est vraiment na kina programme budget mais tozawana to soutenir vraiment ils ont pour na bambongo ils ont pour na ba concert ils ont pour na message ils ont pour na makambutu to soutenir ça les seuls la mobilisation que to lo bate ya ngondo monitorer à to mobiliser la population pour accueillir la peine chaleureuse les 23 l'aéroport Ndili pour to bi que ils ont déjà tombé mais il faut makamoni za la kaka to lembate Sko SPAC yo na club de stars uzana ni on a posté ni club de stars ndi naza mobilisateur à club de stars
Mobilisateur. Siko pour na album Nezo Bima déjà au mobilisé combien? Non. Mobilisation est en ma casse. Ce qui au côté na page na pas automatique YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux. Au côté vraiment été sensibilisation Isali, tous ont mobilisé déjà pour na moro vraiment sortie officielle bisonné page à Liboso topé ça vraiment ceux qui de la forêt à lobby na 12h30 to 12h32 bisonné tous ont masolo moka. Siko bino club de stars. Tant que vous soutenez tant les albums de Ranson, single nae bimaka, est-ce que vous informez comment acheter des chansons na streaming? Est-ce que bino mo boye binde nini ko somba to bino za la rapeka système boké victoire bo télé bo sombi bana na bateka ba 100 francs to les ala randeni tous à la contre pirate ceux qui est le bimi n'est toujours lancé mon rote égalité de la force qui a lancé biso d'abord club de star tout ça d'abord d'exemplaires to télécharger non pour bon écoute pena na compte ya roi de la forêt et wenge musique à maison mais pour musale ke liboso biso to linga pirate tout ça contre ça balbum to ebima depuis Kibouissa Pipa sola bien intervention rapide terrain examiné to ba que temps présent témoignage to ba que to linga pirate ils allaient vraiment à partir à chaîne à partir de la plateforme, tu peux en télécharger. Après, tu peux le belasco pour la maman Isa Liboso. Ok, bino, vous soutenir pourquoi vous avez ça artiste ou maison mère? Non, maison mère dans un caractère à bonté. Maison mère, bah musicien tout, ou bah outa maison mère. Tout ça na bango mémoral. Ce que tali na kindaga répétition héritier wata. Ce qui fabrique ce ok, 1200 ok. Et ça question qui est reconnaissance il fait ça. Il y en a des missions sous balungo wenge mais balobaga trop mabé pour le roi de la forêt. Et pourtant le roi de la forêt ceux qui ont tiché au bakisi et ça te que balungo lio au bakisi implice. Et ben alors le banaka ya parce que Odile ba otaki okangisa et pas Sarah solo. Pourquoi Boroko Matina ba niveau ya kokangisa na ya kosala boye bozo humilier Sarah solo bozo luka bo diminuer bozo luka bo inisa Sarah solo et pas Ranson. Qu'est-ce qui s'est passé bino club de stars eza diabo o bo luka bo créer pour beaucoup isa Sarah solo ceux qui ont tali test à Sarah solo na maison mère tango yaka club de stars biso bato ya mbaye bon toko bunisa jamais eza na ngona parler n'ezala ba makambo ko za na ngona parler yo personne a peur baleki na ba kuru tuna ko sibo discuter c'est comme makambo ne senga vraiment intervention ya président ya mouvement de ya lubelango mais jamais que club de stars pour Sarah solo azo bakisa implice Sarah solo mo kangisa bino kangisa déjà il manzaka akangisi maître moko ya wenge et puis ceux qui club ils ont continué bon no kangisa bino moko c'est Sarah solo ceux qui a sala ibonga pe na okaki yango ceux qui a kangisa ki Odile Manzaka ils attendent sous ba mauvais conseil c'est ça et aba tu mususu monde tout ça ya kosangana tout ça liboki Sarah solo azo beta Odile Manzaka azo lobela c'est pas automatique azo lobela pe boke ça mususu balinga bongote balinga ba pe na esprit ba kadia esprit ya diabo bako diaboliser Sarah solo bako diaboliser n'importe qui mais déjà tellement tout ça sage to lingate ezaki nango makambo mesela ki nango déjà le roi de la fin des États-Unis na Chicago a bengaki yango ndomoni calme koti Sarah solo aza musicien na biso Odile Manzaka moi sinzambe CPI attaché de la presse aza pona kolobela le roi de la forêt aza pe pire petit yantione biso de bato yamba Sarah solo to roza la contre été et koza nango ba diabo ya batu nde bato bakenda gauche droite akeboy ba diaboliser azongi bo ba diaboliser biso to akabongo te ezaki likambo moke entre nous mais d'ici peu de la frère Zoya pour trouver conclusion na makambutu maman pasteur si désima pata zaka maman moko vraiment apesa batu toli likambo na ko gérango biso to zabana Sarah solo azamona maman si désima pata mwana les princesses de la princesse du roi de la forêt
to ba ke likamo be kozala te ezaki ba diabonde ya batu pour ba démoraliser état d'esprit ya ba musicien na ba fanatique pour bantufer album mokota mais déjà nous sommes les anangos na mai sans effet pour na bango surtout to comme déjà même moral Sarah Solo c'est bien Odile Manzaka baza déjà bien pour biso maison mère to zara exemplaire ya batu tout vraiment que na kati ya Congo okotanga solo tango kesa liboso ils ont une maison mère to zara bien discipliné moral zaka normal et le bel mozo le balwan tsoni mais le ezanga yoka non c'est ça to ba que bataille belé tout ça na roi de la forêt to comme on appelle ba symptômes naï on se batiko wana tout ça to ba que moi nan koya sans koy quelque part ba ngiama tout ça ala na gombe tellement na za représentant ya wenge maison mère na ba mo bengo wera ba benga bongo eza ba symptômes moi il faut faire comme ça na kolinga mutu eza d'abord ata elobeli naï etelemeli naï façon naï coiffure naï makambo naï tout to ba tolingango yango na ndo moni vraiment te lobeli pene zo komaka neti kaka ah ouais siko morote ezoya ba chanson ezana kati avant d'abord to kota na yango rolo banini odila otala yo Sarah Sola otala yo parce que ça soni ya wenge musique à maison mère s'il faut pesa bango message yo pétant que mona mobali pour bango baza basi ouais makambo na tina olo bango na plateau isati Sarah Solo na zakana to sola nae Odile Manzaka na zakini na butu tindi to sala mamoko ya atokuta na yepe to sola ki na pesa na ba idée tout ça to le bilango a te bango tout ndenge zona entre nous to solide je Odile boa même moral non Odile tout ça même moral na Sarah Solo même moral parce que mouvement obimba est-ce que Robin a Odile sikoto ba so ça même moral na Odile Manzaka moi sin Zambé ouais c'est pour mais ça te opesi na pe exercice ma casse na so bengi na WhatsApp pour comprendre que tout ça même moral so bipé na benga mutu to loba on comprend que tout bana non na Odile c'est mieux to ba na que ceux qui vraiment Odile elle va Odile Manzaka moi sin Zambé CP isindi ba diamant tu peux en parler toyoka heureusement peu force à la connecter Odile Manzaka ouais puis j'ai mon mboka na ebité Papi le Prince makambo ayebiango Papi le Prince a ramené déjà te ya za mutu nanga ayaka déjà awa ouais Odile Manzaka moi sin Zambé c'est bien tout le bateau landela tout la paix évolution oui puis ndenge na se va préparer déjà arrivé à Weranson ouais la figure emblématique Odile Manzaka travaille trop au sali be monsieur belé na butu mais et on a bikaza na pongi mais quand même il est maintenant à travailler trop faut s'occuper de la bana ah ouais as mère de famille as responsable il y a club de stars stand des ans chez Benny les visionnaires tout ça et sonner moi sin Zambé CPI bien la qu'est-ce qu'on Zambé bon point non ouais na façon ouais na façon normale te azana pongi na bi emploi du temps na il est vraiment pour tous voyer bien il faut déjà ba après-midi ba 15h bata bon à travers ndetro à travers dire ah ouais il pena pona wera te ye abota mabongo aza petit antione maka mususu ezala vraiment que mutoyer pour azwa difan mais mutoyer ga vraiment pour abakisa comprendre et ça d'abord volonté personnelle wazaka nango il est vraiment banda vraiment to banda vraiment il mona mokebo azokima ba chic so classe est vidée ayi mbala mona répétition yo sali combien de temps au courtoir ka Weranson au courtoir à maison mère nako ba déjà depuis séparation oui depuis séparation yo ba stade union so o rabeti yo zala ba concert tout oza na YouTube beta na chaque concert ezala nazo benga ye ezala VIP ezala concert ni nzaka na kati d'abord ça pour comprendre nga ba concert ni sonnet ya stade des martyrs rabeta sala ba plein ozala de la forêt mutoza na clair stade des martyrs otali ba concert tinde ba beta ba makila ba concert ba tumso ba botala ba na biso ba botami na ba 2005 2010 ne ba bi solo te 2001
stade où ça la peine confinement monde entier ils ont de la forêt porte bukana to baki heureusement peu pour ba kufakite mais na masolo plein c'est le roi de la forêt. Pourquoi bien vous insister car na kukufa? Non, yo se pela na loi. Au moins par exemple ba fanatique ba tutu. Nge na za ba fanatique nanga banani ba petit nanga ba fanatique ba fa. Et bo wera no abeta ndu le te place au boye plein salami ba kufina salamate. Non, wana sikte yesa ambassadeur de la paix. Bo ni za ma ki ambassadeur de la paix. Sécurité d'abord ça assuré. Au moins ba to ba kufa na ba conseil pourquoi. Sécurité na bango ezaka assuré vraiment te bango ba yaka pona leader pona musicien na bango. Ceux qui concert ici ba la niesi massimo. Mais maison mais arabomo te. Maison mais ça ba sécurité vraiment ba mettre la police ça vraiment que ceux qui de la forêt qui bango ba tikali po ba kenge la population ba fanatique ba encadrer bango. Na ba concert na biso ils ont concert moto raté moto kufaki. Non. Siko lelo ta ozota la pene ba orchestre bimi orchestre nini ozomona lelo azana ba fanatique belé ko le ka ba orchestre belé. Ouais, Élysée Bokota. Toujours bango ligne. Ouais. Élysée Bokota babi Sarah Sola tindika ki yet. Non, wala ki makambo ya bana papa bazo sona. Ngape na kisi place na pekisa ki bango. Na piso exemple quand nous en a parlé, vous avez pas ba grand fait na bazo sona. Comprendre, il faut pera pekisa ou bien kulu tout moi pekisa. Ndeza qui on les a télé solo ndeba to bazo médiatiser ngo bazo comme ça ngo craft non. Ouais, Élysée Bokota. Allô. Passez pesanga Odile Manzaka dans une émission directe. Ah, yango na uti oyebisa. Ah ouais, c'est ça. Élysée Bokota boni. Bien. Bayebisi ngai Sarah Solo atindiki yo abukio liboko. Oh, Sarah Solo otindika nga buka nga liboko ndeni. Sarah Solo zo saba makambo moko na wenge to so comprendre dessus. Quand même so to za basi na kati ya mibali, faut to se respecter, to respecter pe mibali. Ah, ça chef na yo, faut respecter ye. Boy bongo Odile, est-ce que Odile a chef ya Sarah Solo? Hein? Est-ce que Odile Manzara a chef ya Sarah Solo? Oh, Odile Manzara a chef ya Sarah Solo, te bongo Odile Manzara bundaki na Sarah Solo. Mais Sarah Solo akangisaki Odile Manzaka. Abundisi Odile Manzaka te bango bauti voyage makamla bango voyage. Biso tozalaki te tomataki avion te wana etali bango na voyage. Nande bazongaki ba makambo na déjà testilaki Odile bobaki moto. Batu bayaki ba mise bayaki na sayo ba melaki kutu batalaki. Ba café rumote bobo mamoto eza makambo. Nanga nakela nga répétition ya maison mère ndenge nakendaka po nakendelaka ni Sarah ni chef orchestre ni musicien nakenda kotala le roi de la forêt soki asilisi akoti na mutuka kei nga mpe nasilisi na bimi nazwi moto nazongi mpo mutu nakendela ye wana bao nyonso bazoya na nsima ye mutu azosangisa biso etake ntango toa na orchestre soki batie chef fo korespecte chef ngai nalobelaki Sarah Solo par rapport ya makaba ngai moko na répétition sur place Sarah Solo abanda ko banda buzoba depuis na la samba banda banda lelo depuis na la samba banda buzoba totikeli Sarah Solo tozotala ke na miso wenge eza place o basangisaka bato wenge eza place ya motema monene na place ya bolingo Sarah Solo aza na esprit ya motema ya likundu on appelle ça comme ça motema jaloux ya lingi kaka ye bamisusu te ye princesse Awera on sait pas princesse par rapport à quoi il a fait quoi na wenge o biso tomoni Sarah Solo okoma princesse likola ki princesse oya azotia yango azomona biso na bafanatiki tokomi neti eloko te azomanke makaba azwi kiti atie likolo na podium mutu abandaka kobeta se makaba abandaka kore ya bana mibali après makaba soki asilisi bana masi badasese bamati Sarah bandi mpe kobeta kitare ya kore ya basi ntango Sarah otie kiti makaba koti ayeba eteke yo mutu otie kiti makaba ye likolo ya podium avandi ozona ifo ye bamanière nini ya koyebisa mwana mobali okokiambala moko te kiti na ngai telema non donc yalingaka telemisa makaba
etake biso bafanatiki toyaka kotala orchestre soki mabe eza naza wana mpona koyebisa presse makambo ezotambola te oyo azosala boye azosala bo nga na ye nayebisi Sara Solongo abi yo nde nini yango kiimpolitesse makasi boye ozobanga meme pa makaba te ya mazolobela otala neti maboko neti o manke ya mocha maboko boye non mamiso mwana mobali basala bongo okoya na respect makaba nga mnatiaki kiti wana ke Sara nazotelema na opeso place no problème koya kosala te neti fo yo nde oza danger na wenge osali eloko moko biso tomoni danger te asali na eloko moko tomoni danger na wenge te ya betaka solo te ya betaka ami solo mpo biso tobandi wenge toyokaka ndenge nini solo ebetaka tokendaka répétition pamba te tokendaka koyoka neti nga bokota nakenda nde koyoka kote nayoki ke vo eza bien te presse oyo vo eza ya ye te moto mosusu ayemba place wa pourquoi tomataka na podium me po toloba po respect ezala moto aza na problème na Sara asa te azotravaille na orchestre oyo biso tokumisaka président wana biso mpe tokorespecte ye paso respect apesa bachef na biso bafanatike ya oki omonela biso te etaki akutaki biso kuto bandoloba bopesa espace abeta lelo ntango mati avion akomomona biso eloko te non c'est ça nanzaka aza na problème na te nga nde nasilikelaki Sara après ya bimi libanda nga natiki ye na kati na bimi libanda parce que ezalaki préparation ya concert bazoki kobeta na Idiofa bakore wana presa banda ekoya te nga banda osala bakore c'était chef Papi Kakol biso toyaka mpona kosoutenir tozobenga mpe mwa bamasa na biso bakotaka répétition esala mwa bien non biso totisa bata na biso tootika makambo mosusu osala tozoya kotala le roi de la forêt na bato oyo ye atieli biso tomona bango nde baosala misiki eza te ke ya komomatela biso ko misiki toza bana na ye non il faut Sara se respecte ata nde baosala bemission biso tosala bemission te nalinga mpe kutu kosala bemission te mpo na osala émission na kombo tokomi ka Sara émission Sara qu'est-ce que Sara il a fait toyeba mpe mpo tomoni baproduit mosusu ekenda tozomona mpe baproduit na bango etikali eza oyo Sara sepe biso na wenge musique maison mère c'est quoi donc yo lingo loba Sara yo lingo loba banda Sara ya nana sepelisa bino te nani parce que président avelelaka Sara solo abeti ezalaka ye te ezalaka grand frère ya innocent moto abetaka nini asala nini wana c'est pas Sara ezaka kocouvrir ye donc ndenge eza boye ongoloba nani Jizo nde mutu abeta solo wana eza Sara te Sara moto abeta yango te wana na nzembo nini na générique na nzembo nini générique nini tokomi ka tovandi boye tokopema esu te Élysée Bokota na générique nini oyo Jizo abetaki kutika émission ezaka ya Sara Solo toyepoto pesa Bokota allo générique nini oyo Jizo abeta me batanga kombo Sara Solo formidable bongo générique nini susu formidable donc formidable solo wana mutabeta yango zara Sara Solo te zalaka Jizo yete ya beta biso solo te nayoka yango te papa ngana na répétition nazalaka je suis là tout le temps nayokaka ngana mutu ya musique nayokaka te me nalingi nayebisa yo nalingi na informe oke na morote oyo mutu abeti basolo nyonso eza Sara Solo papa tomoni no morote toyoki yango te toyoki te morote Sara mutu abeti yango ino balakisi biso Sara mutu abeti ese biso toyoki ata nini na morote toyoki yango nanu te ate extrait nango nanu toyoki te Kitoko Élysée Bokota, merci pour la participation na yo, to rejoa yo ata Hermo. Conseil, bopesa Sara conseil. Soki te Sara ba otikela orchestre wana parce que orchestre wana eza ya Sara te. Sara akoki koya komatela biso na wenge te quel que soit. Parce que ekoma bato apoto bakoma bakotingi babengi bango basara bakoma babengi bato apoto bakosi bamakambo bakotela bango ngai nazalaka fanatique ya mutu amikilité. Je suis fanatique de le roi de la forêt. Soki le roi de la forêt asate nakosi ata balobi owera asate basala orchestre wana mubati ya mutu nakoki kozala wana te nakendaka nde kotala wera na musiki na ye nayela nde ye
na yela ni Sarah ni nani Sarah ya kutinga asala musala na epie na respect nyos soki Sarah zo se respecter te zo respecter batute ou président ko fandi sa réunion ba ko expliquer ba vérité tout o Sarah sala kana e bombani parce que ezana bato bele ba okote la Sarah bato bele ba okote la Sarah to e bien ngo tina be mission zo sale mazoko ma Sarah ba bengani o tele star nanani pona boy nyonso wana Sarah zo benga bato ba ya poto ba zo sala wana e pa na biso e pa na ngane tinga boy e sala nga rien e loko moko te mutu akosala mission o nga na kolanda oyo opesa Sarah toli oyo osala mission akotuna biso ba Sarah asalaki nini comme si que Sarah aza danger na wenge mutu aza danger na wenge c'est le roi de la forêt un point un trait ndenge nga bokota na yebele mutu aza danger mukolo kesi. Merci beaucoup Bokota. Élisée Bokota, Eza en direct d'émission, ça va. Kitoko, merci beaucoup. J'ose croire le message est passé. Sarah Solo, Aza Moisi, Aza être humain. Être humain nyonso, Aza la parfaite. Ezali Kambu, tout ezalaki eloko ekomaki. Il faut vraiment qu'on soigne en haut parce que le linge sale se lave en famille. Namoni yo morope SPAC malgré au deal à Lali. Siko to zo appelle Sarah Solo. Sarah Solo net bino club de stars trop confirmé que pour yo aibi que yo au club de stars. Vous avez un problème na été ou bien bon un problème na. Na ebiso ke elaki ba mamwa mike c'est sila ki nango. Oki pe Élisée Bokota. Ah ouais, Sarah Solo na ko benge awa. Benga Sarah Solo. Ah ouais. Yoko tu muto benga ngame. Heureusement il faut la connecter. Ya Zara na ligne pas mal. Ouais. Tolinga mna toyeba soki bo zongani. Te to sala pena normal. Tolingi ba problème wana te. Te problème ezate. Yaki nango mamwa mike mais et c'est sila ki nango. Eza mamwa bana papa. Bako discuter. Ouais. Ouais, Sarah Solo. Ouais. Bonjour. Ouais, Nazan direct cette émission. Bangiba Solano Moké. Sarah Solo, Mbote. Mbote na mito na place mobeke na mbika pour moni frère na hanta bengi. Tout. Ah ok, parce que t'es bon, tu as toujours temps et belleté. Bon, Aza occupé. Vous comprenez, Ayambi? Dans un club de stars, pendant le roi de la forêt, à terre, biso bongote, tout au Kanaka. Ce qui est à la dossier, ça, à quoi yambate. N'a pas bango tout, n'a pas bien vraiment ben musicien tout. Puisque moi le roi de la forêt, c'est bon, n'a pas bien bango. Et tu sais bondo tozo épée pour toi aux États-Unis ils ont les cannes ni tu vois émission ekoya lobi na koleka boy pour to so la masolo Italie pena bango nde baza ona to so na bango direct. OK, to comme peut déjà reciter club de stars ils ont préparé arriver à Weranson nini parce que Weranson azoko malala to occupé masolo qui est wenge 4x4 bazo sangana lisusu pour babeta na ndolo. Ouais, to gaki déjà tata Mobicha lobaki déjà azape leader à wenge. Yango tozo Zélandais le roi de la forêt aya. Biso pour la préparation pena ya accueil le roi de la forêt. Les 23 biso tout no report ba bandore les andés za la ba polo ba club tout ba chanceler club de stars zawana. Ba tout au salawana. To préparer déjà marambo to minga le bizate. Ba moto ba ebinde to amba le roi c'est aux amakasi. Na bige ko za la catastrophe. Le roi de la forêt za le seul mutu. Wa za très populaire. Ba foja ba ebi. Ba ebi ke soki de la forêt zo zonga boy. Bah pour t'arrêter ba voici na bango pour tarmac ils ont vraiment plein à craquer il peut oui comme ernini de la fois comme ba 18h bata comme to ba biso à partir de 17h 16h to ko zala on a pour na interview club de star car ndem te fou zala to non yango ba fanatique vraiment tout ya wenge ba ko zala on a vraiment biso tout ba fanatique à wenge ba tout vraiment ta ba fanatique ba kesa mosusu ba na biso to bota ba fanatique à wata ya fabricage ya mettre des sons ya ba tout ba beat ntomba ko zala on a pour ça vraiment papa zoya ba golo pe ba zala non ma solo na bango vraiment na ibi vraiment bien té comprendre on va na stade le 24 juin 2023 au stade des Martyrs le padre Nika Boroni na Palzuri azobeta ouais aza free ya wenge na ko profiter pe maloba na loba momoke to ba ke faire gola
aza fruit wenge na tia lo bango te na lo bango lelo faire gola pona nga yokanga ti lelo mona vraiment bana wenge bozala na pe na wenge oh faire gola tika biso na la samba comprendre yo za développer pe na hier non bino ba wera biso tokenda pona le roi de la forêt ouais mais elo ngana ibisa kaka il faut ingratitude ezalate ingratitude incondamnable faire gola il faut vraiment ozongi sa mémoire normale oh il faut ozongi sa mémoire normale oh mamnini yo lubana te nazo loba normal côté ya maison mère ndé les sel parler au uta o ba kucha ipo soki to longoli po na biso yango ndezo mona ba mise mususu ba uta soki ba quartier la te soki wapi bazo mata il faut senga tout musicien ya quartier la ta mata non ba musicien mususu ba matela ki ba la fois passé awa comprendre ba musicien quartier latin ba musicien ba nani toujours ba musicien ba uta quartier latin neti nani oyo yebike basé belé nako bando tanga ba kombo musicien quartier latin deux kara d na yebi ba brompela na yebi ba Fali Poupa tout ça comprendre ba Fali Poupa pe na yebi bango ouais azo exemple na bango azo exemple à Bourreau azo exemple à ba musicien quartier latin comprendre pour bazo reconnaître parler au bauta parler au tapé ndé bato ba utia po so ba longoli po et vous allez bien il faut la reconnaissance na maison mère buya za la reconnaissance ya tanga komba wera te atanga on a ba façon moko boy biso to ba na wengi to ebi Hervé comprendre ce que et pas les rois de la forêt il faut respect à la totale ce que ceux qui peut bino bozo respecter était il y a au respecter ndé ko respecter na ndeni parce que le respect réciproque ouais tant bino bo respecter il y a au respecter ndé non mutu moko te maison mère to tselo maki mutu respecter so yo moi to attaquer mutu moko veut dire to baki abunga kinzela quel que soit aux musiciens au commune nini au commune leader na façon nini soko lobi mabe les rois de la forêt ou bien on nier formation to likamoko bo nier maison mère biso to zana to zala on a pena pour tout tala vraiment masasi pezali mais aussi je comprends très bien bino bana wenge bo soutenir événement le 24 juin il faut aya comprendre hein aya wapi aya na palais wa uta ayibiska pena we répétaka pour tous en soutien vraiment tous à toute considération ezala amona ka wata yaki aso exemple wata atali fabrication ya misigisa ko yango mama pasteur zo le roi de la forêt papa zo pour abénir bénédiction et comme pis yende faut aya pour ça na reconnaissance vraiment que tu côté na uta yo ndozabu depuis ozo parler na au footela ok ndota la papa ti faut que ta lai oyo bena que relation est bien c'est ça pour na ona olo bande ngwana so ça na pour ça soutien ya wenye musique à maison mère ok ça we salaye we komisa inenga zawana azonga vraiment débat ce qui sikoyo faire rigola ndolobi asali bongo soutien na bino stade des arts déjà 80 000 places ce qui bino bobibo ya boro ya comme ezaboy ce qui a sali comme na ABC ayena palais ayisi de la fois zoya répétition osala ayena répétition to ya mbaya za mona palais to za na 50% ya population à stade des martyrs. Donc si je comprends très bien 40 000 places et ça ya wenge maison avec on a Jésus de Nias tout ça peut ba j'aime sous comprendre il est vraiment ba kelai pour na loyembo pour na koyemba utolobati na Congo a vraiment ils en a muto formant collègue de roi de la forêt Ferigo la zaka bien formé dans zawana azo pena formation accélérée ceux qui pena amicité si vraiment bon moto zongi aïe maison mère aïe ko rendre pena le roi de la forêt visite na répétition mokili ba lobela ngo pe ekotombola ye aïe baki ceux qui ont nié maison mère ou bien aza reconnaissant avec le roi de la forêt ils ont quitté ça bon ceux qui attendent ici stade sans que ça la nengiyolo tenga za kuna te masolo neti oya bango na beta la te na beti pour tourner question soki on est à soki comprendre pour azala na assurance il y a plein comprendre pour aibi clé stade de Marseille boso ya beta na vie na et pena ki a continuer stade de Marseille beta musique habita on a wenge aibi ba stratégie vraiment qui était clé il y a stade de Martyr maintenant n'est pas commis formateur hein. Je lui salue affectueusement moi n'a pas wenge mais bino pe bocha et poité non les bogards cappuccino non il est vraiment bango bayaka baza batumo bayaka non formateur to na ça c'est na mambozo loba
comprendre yana misem soso abimi vraiment que asali pe mouvement outie pana ala formateur a former misem moko outie pana asali mouvement poto ebi bato ba former fabricage a former bien affilé asali mouvement tote ba koko yango on a des PC bato belé palpite internet eza bouché ba papa quartier latin bazo senga vraiment que bana ba botela bango ba koko pourquoi pour batali pena de la forêt zone mener bango toujours a zone mener bango azobota bana bazo na bakoko et la forêt ça ba les Bogart Cappuccino non il défenseur bien attaquant valable non il nanu to go bengi formateur a comme formateur yo bisanga ki mais attaquant valable attaquant to ba wata to tient un défenseur non pour nga na bisika na wocha ite mais pour na basi pour to yeba na wo ba vraiment esika ko tia pena Cappuccino bazande mona ba faire gola conseil on a pu se faire gola il y a on défend peu ça et ce qui est bidi on ocha ce qui est bidi te ba comment na ba kombo belé ba sirno parce que mon est Cappuccino el bidi ouais yepé faux azo conseil on a pu se faire gola yepé faut à la reconnaissance na côté auta pour biso tout oyebi on est ni peut publier photo il y a ba musicien nyonso bazwa parti il y a les Bogart non publication yo za moto internet oyebi publication e cause la yo pe ozika kombo we osali pe mo page na yo okomo sala ba buzo ba pour salir et choka les non non a considérer ngote ye ba de goma ay ki chassa comprendre so yi moto linyo ta ko selo wana te alumulo na mboka et na capitale et le komi na poto okomi pe musicien comprendre azala jaloux na yo et lokola neti maman abotio okuli komi na mboka te maman ndoki comprendre lo wana et peut-être so azala ndoki nya mela kisi alungola zemi na yo andimi obota yo 9 mois akoma seconde ndoki yango ni na yibisa bango vraiment que te faut bazongi ça vraiment esprit ya zongi esprit akutana ngo goma maintenant ni pas bibino bozaba jaloux ba warrior évolution ya fali bino baba jaloux Robino Mundibu a évolué Robino Mundibu Robino non waneza pona e par na inda lobeli biso tokozala vraiment tokotia vraiment mwana mobali yango kate po likambo asike pona nga epana e asali ngona te epana nga fali bien asali likambo asika te makambo to ba azolanda makolo ya bakonzi bato basala nzela que stade de martyr et cause la jamais que babeta ka match ka basala catch non il faut musique pe beta kuna comprendre so ya beti stade a beti boy azolanda lokolo ya kwa Robino Mundibu ba komane warrior mais quel que soit oko adopté kuna poto yebi ke azamona lemba salonga bando ya répétition to yebi asala peu près ba quelques années na maison mère formation non habité comme animateur vocal à succès non abima pena na vocal babimisa na vocal moko on parle mais habité tema comme animateur tam so bombela biso ba secret mo boy mais biso to bisine na vocal na rumba il faut siko po na cha 4 habita rumba mo vraiment babimisa na ba sala ba vocal babilo habita ezala ngo ba instrumental formation azoka na maison mère il faut ça il a habite vraiment dans sala vocale et ça na ki malela vocal mo wasala comme ça neti bo alote asala ba fabilo wa bongo babilo habite avant les ango pour na succès et ya ko lo bati akoma wario non lo baki ba adopter kuna azamo na wengi so zo le kananze la partout ba beti on a za ka musicien à deuxième division ba zoye asala ouais deuxième division de non wengi ezaka bongo ndito zaka wana bongo zaka na opération dragon parce que personne de comme on a deuxième division kasi bo ya zalaka bon bazalaka na ba wata non kolo moté omoni wengi ne ezana obi micro ne ezaki micro wata isa ya tade ya mettre de son ya batunsu ya zaki na micro te mpana ye autane na deuxième division opération dragon bazo tellement ki azaki fidèle a umela ki trop le ba pesa pe na wata bando linge trop wata muto favoriser ezaki vraiment ki bo alote des fois ça ilo kona surtout comme qui bon l'autre azaki na ba contratant abando bela de la pesa ki focal na salle siko na Robino na déplique pour maniance na azaki na opération dragon to na azaki na micro dernièrement déplique aki na micro depuis azaki vraiment de la fois mati aembi wata aembi après bengi déplique comprendre chant ou représentant yo mo bando ta la ba concert ozo yemba
ce que bango bazaki na ba de touche bango na banani te ba Robino bazaki na réserve ye vraiment na cause pe na zaki danseur au moins neti ba mission ba ya pena ayi bina comme Robino mundi bona de la forme papier sai papa ya na comment na te comme on a ezamo kala trop comprendre Robino ce que côté so ya mbia photo na ye muto pese comme na le roi de la forêt mundibu kota ba Robino comprendre ayebi po biso tozalaki nde comme on etikala ndibu mundibu fo mundele comprendre mata ba Robino kani azaki ona mati donc binyo pesa ye mundibu na contexte ya fo mundele te tentir na ye wana comprendre azaka lokola mais metiolat nani metiolat yo pe baba metiolte oui baba ngote to benga bango baya comprendre ata parti Bologna za comprendre bato na biso pe fota la pe comprendre mais Robino metiolat ti il est vraiment tentir na ebité comprendre façon yo nde ko lo façon na te sotali po na e ten na e ala metiola te na ndimité vous on dit maintenant ni na ndimi na ngate l'homme à la peau blanche bon te bon ndundu to ko lo basana ndundu albino sana ya bandundu bana ba po askoye aza katikati ya ndundu na mutu mwindu katikati wana to bageza mundela raté comprendre mais mundele kasi te to benge mundibu elexi fo mundele eza bien donc on appelle ça comme fo mundele ba benge mundibu mata ba obino mais mundibu azaka dana komoni bana kala te komoni bandane wana répétition ba danser ba bini ezaki ba série ba couche de poulet ba nine ba bibisia comprendre ba bini te boma sa mundibu mata ba obino nde komoni tia bato ba seki etikala petit lelo et ça là écoute. On est à la fin de notre entretien. Merci beaucoup au SPAC automatique, Connexion. Au club de Star. Ouais. Quelques salutations dans votre bataille. Ouais, ma beau sanité Alice Ntima, États-Unis. Ma beau sanité Élisée Bokota, Cindy Badiama, puis Roger Monamboga, Papi Le Prince, Sankara Dekuta. Ouais, wana mutunanga. Caméra, inde ouais, c'est normal. Na sepe na batutu na pesi pena wenge mobimba wenge maison mère tout na sensibiliser bango na mobiliser bango vraiment que les 23 bisotu l'aéroport andili poto yamba le roi de la forêt et kozala bi bisotu to zala wana ndenge zalaka poto biki l'aéroport ndili kozala bena boucher et otonda les 23 to ya déjà wana à partir de 17h ba journaliste to ba pour tout ça la interview avant de la forêt qui t'a pour sentir vraiment que population congolaise ça na souci na ma. Ouais. Donc voilà, on a fini avec SPAC automatique. Merci beaucoup à Pati Bongo, Yannick Bongondo, 4 fois mobile, les Rémi Bonté, et puis sans oublier Berlive, Osé. Restez branchés, connectés à Sur Congo et c'est officiel le plus télévision, c'est important. Batubayate, Obanda Bango Mabe, invitation au ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow Nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Minoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.